Ok, salut à tous les internautes. Donc, on a bien trop quand on peut la biso na chaîne na biso Shelfie TV donc et na mamango et belé donc boka monter l'Android de la presse congolaise na Dej Beauté aza a na kata Shelfie TV donc toujours sur la par rapport à l'actualité quoi. Donc il y a vraiment ngana awa malgré bi solution ezanango les nosko na yo lobela na kata Shelfie TV donc actualité ngo ezanini actualité tobeta bi solo ya couple Mike na concerne biso un baby donc il m'a solo oyo et ça la vraiment passe et ça non peut bien être pourquoi donc ce tobito landa ba vidéo o biso to moni par rapport ya ma solo biso to yoka ki par rapport ba vidéo o pe to yoki na vidéo o to moni to mo le quoi incorporé nango ti yango na vraiment tozo solo vraiment na kosenga na réalisateur nanga avant to kota na be émission acception na vidéo wana ya papa Mike na baby donja donc to landa ngona no po bon to yoka ki ba mona na te bo na boye donc to moni vidéo moko bazaki ensemble si je me trompe pas ils na restaurant donc to landa na vidéo o biso na bino ensemble et to continuer à suivre. OK, non, il y a ça va. Merci. Baby, on est out. On a tous un appartement de Charleroi. Et puis, on a dit ça, libala n'y sont pas bon ça. Libala, ma baise là ka. Voilà mon baise là. Libala les là ka. C'est vrai que ça passe, mais sur le plan pour vendre, il connaît ça pena. On a pu se conseil et tout, il fallait n'appeler ça. Mais au lieu de yokate, babenginga, baebisinga na yebisa yo. Ezonga libala na. Madame, na bien que lelo ah bon, valise na nga ngolo. Na ngozonga kini. Non, bon une table. Kanisa pena. Eh, nga ngozonga kuna te. Asa yo ka te. Papa dit na couple na maman Bernadette na bébé na bango Lorenzo va passer ba conseil combien de fois yo kati na Liège va passer ba conseil yo kati ya yo ndeka ndeo lobi bonde na yo kina so nzonga na mati na ba kamana wa conseil nga pona asa mo bulu bandaka non ba conseil tena no ko tena ba conseil no l'autre fois Christine Mouela a mon qui na ba fille yo yebi ba na tama côté ba fille na za sima ya nina ya appartement on a l'ofana kana mbala bongo a raisonner non fixo na lingi na matinga voilà ngamo na solo na lo batin na kuna rendez-vous na GB Pro demande au benga fallait na pesa ye ba coordonner na nga zo filmer mariage mo eza semaine prochaine ko nga na zonga na nga na sala fille d'honneur na mais et simbi na moto kama na nga yi Melissa Otoko de na Londres na Noela la Julia ba pexinga pona makambo couple donc nga moni na yo kufa pa ma valage otika la yana na mo ke ibala so esimbi te pona nga je peux faire mieux la mal à la tête oza poto na bona nga na ba malilo eza na kufa malade na place na vana poto na mona ka leki bo zongi bo kami na zongi GB Prod oui te no benga ona sana na ya Mike OK no benga na mona so eloko na lobatin na pesa ba conseil toi en tant que noko ko lo boy na yoka no ko mina mo mona makambo ele ka tamani asila zana makambo so boka na bomba na boyo yipsa so na yipsi bino bo linga te des jours ko na ndako asilo obi sa mamba il bamba pesa ba conseil yoka te no na no continue ka vanda bana na mbala bon point la solo la na comment ne batiage nazomona so eloko na lobatin oyo efali na loba yo nyonso na lobaki lokola na yo na ye koki koyoka te nga mpona nga nasuki awa donc namona so eloko nasuki kaka na voyage
Ok, du retour au plateau, vraiment bien mon beau tour dans la vidéo wana donc ça n'est pas simple. Comment la vidéo wana eza que bazaki na tournage à plein théâtre donc ba bande ko tourner na bango. Donc c'est-à-dire que papa Mike ba yebani na baby. Ba yebani. Mais surtout dans la vidéo mususu côté mususu babi que ba mona na tako mona na te. Donc bien sûr to boyite to lo bien makam oya libala. Parlant na ko lo bani. Tout ce qui a condamné que libala ya commission bien sûr mutabonga peka na sima mutu donc c'est inutile to condamner que Ariachou et libala commission et Mike yon mobala ndenge nini ba ke repone no basi non et arrivera nango pour mutabonga ka na sima mutu donc conseil na repesa Ariachou ezani eta que concert nangai eta que camarade nangai kala ya kala penza lelote Ariachou famille donc conseil na kopesa donc tika no mambo ba vidéo wana c'est inutile au sala ba émission yo de jour gagner au va na ndaku na yo babisa femme sage bâti sa maison faut y bandenge ni otonga ndaku ne ba ko bambeska ba trou ezali c'est pas important au vanda ko banda ko expliquer pour déjà étape na déjà les kaki et là il est kelanga ya ngona ko mona Ariachou na vidéo betama solo mususu aux artistes comédiens au bali mo continuer musana betama solo mususu sala ba projet non sala marmo mususu continuer parcours na yo et non ozonga obo sakizala kwa ndi bozonga sebso sima ezaki non importante au vando bando expliquer biso papa Mike bo moi si déjà libala déjà ba bala yo mariage des rêves oh mtunyon so penal ka mariage bon et so fanye sini bébé azana kishasa intérêt entre baby na papa Mike donc lo mo ezana katité pour ko landa ba vidéo ya baby be émission nyonso baby aboya na ye baby babi yo mo bala batu am bala batu mwana azoboya ça dit que aboya polémique mo boye ba journaliste ba tira biso na ba confusion te ba tira biso na ba confusion te eza pe question mususu oyebinde nyoko kima yango oyebinde ni poko répondre. Donc par rapport à questionnaire nyonso wana ba poser que wana donc c'était pas important au bando fongo la livre nyonso ke yo vandaka na yo maman Olive bengi yo maman Olive biboye obeti quelque part pour miss maman batumabe tu vois pour miss maman batumabe de offing sinaye maman Olive na Mike donc na papa Mike pe erreur au staki etaki mbani fallait pas yo pour côté sous une erreur wana o Ariane ya salaki Ariane ya salbe émission yo pose juste au salle émission non donc on a une émission na yo na ya Ariachou bino mbale bo se contredire et ça les kabo donc ils a le roi yo contredire mamunyo so Ariachou alobaki koto Ariachou alobiote papa Mike tanga moni bébé abi aboya kina lingane ba sa mikusete koto yo ote ezala ngo pona mwasa mikusete ezaki bébé azala ba chemin na bien sûr bébé azaki clair alobaki non ngana za déjà na mobile na ngai na mobile na ngai azana Paris. Après bino msu kaka yo Ariachou ko ba souté oh ebisa ki mama ke soko ondima babala na Mike c'est que za pena mbali mais bébé azamo smalam c'est une bonne femme plutôt donc baby aboyaki ko baby salibala na ye o fiançailles na ye donc aboyaki penza ko sa ba confusion na andimaki avana mbali na ye alobaki clair Ariachou zaki na mbali te. Isa grâce ndenge nzele yeli écoute ki opé ezala nango ko boya pela mutu une semaine 2 semaines écoute na opé okuta no pe na chance na yo po na chance na yo donc il y a ngone sala ki ke beaucoup na papa Mike tibo lingana bino tilo marmio sonde sala mi bongo le loto zoyoka bébé aye to ebité donc eza banzela ndenge nzamba lekisa mutu aleka kaka na sima mutu abonga peka na sima mutu donc tout tika na biso ba confusion ko finga ke la commission ezalaka nango pe simbaka nango donc bébé Ariachou longola no bébé na ba penser na donc calculer kutu tepo azata na calculer ya papa Mike te kota na ko mona bébé azata na calculer ya papa Mike te alobaki kaka vérité que jamais akobwana na mbali na ya za mbali na na France c'est tout donc ça la parcours ne mususu azala ba makamne mususu. Donc ils appellent que yo mutu oyaki longo lié pemé ya maman Olive yo mutu betie musinzo non donc ba réponse union c'est ça nango clair Ariachou ozaki na libre ko sida na pe ba fipe libre bazana ngo okuta na chance na yo eli yo na nzela wana c'est tout na nzela musala non parce que papa Mike atala ki yo na TV na télé-réalité de Londres donc nde papa Mike ayaki komona yo aso ayebisi maman nde pe maman alukio yo mo lobi bien que maman ebaki ote alukio oye bokutani na ye moko maman bosoli a passo numéro papa Mike bosoli c'est tout donc bénédiction ya kana ba lolenge ebele eko uta boye ya kana na lolenge ebele
Donc c'est ça un peu. Donc Ariachou conseille un peu ce que ma soeur. Donc il faut calculer bébé na makambo. Te tika na mambo ba émission pour diminuer yo. En soit niveau mambo ba émission te obeta masolo ba mabala. Non 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 non. C'est pas important. Yo déjà bali na yo. Et si los a chemin na mususu foyer na bino kuna Belgique boza à l'aise, tout le monde ba photo santé qui tourne mamnyo so bien. C'est pas important obeta so masolo ba mabala. Ça qui a ta boza na ta ezo simba te boba na te wana to comprendre au ça la vidéo, au ça no ba émission koloba. Mais à part ça, normal, on a le bal à calculer ma baby na mutu na yote. Conseil non peut ça na part ya baby. Baby vraiment occupe-toi de tes affaires. Donc soit pena temps, bien sûr aux amos malam, une bonne femme, le bal na ta grand frère na ngai. Occupe-toi de tes affaires donc talama na yo. Quand on a autre baba journaliste va tirer biso la confusion te. Ba question soupe ko yela yo otalika ate to zape tomba tuna kyo mambwana net ngaso za ngana deje ngaba Ariane wana ndeko na ngai papa Mike to ebana donc opesa ta bambote to mona ngopeti wana ndeko na ngai bona bo bambote mino sika bozali bona bo façon ya réponse non donc réponse nous aki direct ezaki le quoi élection et wana mbala bato c'est comme si problème na moi kele moko boye tu vois ngana mona ko na moi kele moko boye wana mbali ya bato. Non, wana mbala batu bien sûr papa Mike mboto non donc to zaka bon terme bona boya Ariachou ba ekenda ta bongo elo bino bobosa na ka internet et non ko bongselo te donc non ka ko baksani makamni ko makam donc nyonso to sala ko nyonso to salo ekota etikala kana ngo libele ko tikala libela bana lelo to robota moi la po ya ko ya pe pa beti boy amondu ba makambo nyonso mo ndisco rankine kenda ankini ko kende bino kuna ba foyer na bino kuna les bana koto eboti ba problème total on aime ça ba film Nigeria film mo mulai mo suka na ngweza la kaka ke rankini zake pa ba koko ndi yango suko internet ye osa biso donc nyonso to lo ba ko nyonso to sala etikalaka vraiment donc eza mabe makasi conseil na peso Ariachou conseil na nga suka donc tika mambo ba émission et en sens te va na foyer na yo do continuer vina bino na papa Mike donc makambo yo ekoti ape confusion na kati ndako te boza bino normal harmonie normal ndenge ezalaka baby a calculer makambo na bino te bino pe o calculer mambo baby te baby azande ko na yo to moni déjà bo tourna na ye belé donc ekoti bino ba confusion te boluka moi ko réparer et rosala biso vraiment bien et ko sala bien na bi Ariane nous a ramtu mo ba ranking te aux aromi qui makasi donc et créer un gros problème te entre bino na ba baby bo na bo déjà famille bo jouer sikamoko bo lia ko lata ko mele sikamoko donc mambo yo et créer problème te yo garder bonds note que moi si elle bala pena donc maman ya ndaku ozoboko la batu ozala batu gérer foyer na yo baby pe koto gérer makam na ye donc azo continuer na vine kanenga tikala ki na vine théâtre ba émission azo sa makam na ye donc c'est un peu ça on ngena loba po to éviter internet lobby. Où allons-nous? Et le banc de tendresse, donc où allons-nous? Donc, tu continuer. Donc, il faut que tu salara mingi malamu, ma bé et zalara moukié. Donc, tu as ça sous image moi moukié pour te conclure le solo oyo. Montréal. Ok, non, il y a ça. Ça va. Merci. Baby, on est out. On a tous un appartement de Charleroi. Ayebisinga na yebisa yo libala nyonso babongisaka libala mabe ezalaka bolamu mpe ezalaka libala ezalaka c'est vrai que eza passe mais soki mpona ovandi kanisa mpena po nga napesi baconseil tout ifali napesa yo mais olinga oyoka te babengi nga bayebisi nga na yebisa yo ezonga libala na yo nabengaki lelo awa valise na nga yango na okende nga nazonga kini oboyino kaka kanisa pena nga nazonga kuna te asayoka te papa dino na couple na maman Bernadette na bébé na bango Lorenzo bapesa ye baconseil combien de fois yoka te na Liège bapesa ye baconseil yoka te yayo nde olobi boye nde na yoki na zongo nazonga na ngati nana na bakamwa na baconseil nga mpona asala mobulu bandakala baconseil pena ya noko pena baconseil ya noko
L'autre fois, Christine Mouela, à mon équipe, na ba fille, yo ba fille no za sima ya nini ya appartement. On a l'offre na kana mbala bongo a raisonner no futur. Ah lingi na matima bongo. Na mona solo na lo baten. Na kuna rendez-vous na GB Pro do monde obenga nga. Fallait na pesa ye ba coordonner na nga zo filmer mariage mo eza semaine prochaine. Ko nga na zonga na nga na nga sa la fille d'honneur na mais et simbi na moto. Kama na nga ye Melissa Otoko de na Londres. Na Noëlla la Julia ba pexinga pona makambo couple. Donc moi moni na yo kufa pa mavalage otika la yana na mo mke. Ibala so esimbi te pona nga je peux faire mieux. La mal à la tête. Où est-ce que na bona nga na ba malilo eza na kufa malade. Na place na va na poto na mona ka leki wa zongi bo. Kami na zongi. GB Prod. Oui. Non benga on a ça on a ya mic. OK, non benga. Na mona solo na lo baten. Na pesa ba conseil toi en tant que noko. Ko lo boy na yo ka. No, kwa mina mo mona makambo ele. Katamani asila zana. Makambo so kana bomba na boyo website. So na isi bino bo lingate des jours ko na ndako asila obi samba. Il Lubamba pese ba conseil yo ka te. So na no continue ka vanda na mbala bon point. Là solo là na comment ne bâtiment. Nous avons un seul dans le bâtiment. Il fallait dans le bâtiment, sur le bâtiment. Le coup là, on a eu beaucoup de café. Là, on a Voilà donc tu comme on a vraiment sous vidéo cabine monde bomoni donc écrit un problème té donc to clore vraiment le cam o donc ka barankin do e futa nango biso et loroté donc baby garder band na yo Ariachou garder band na yo ma baba émission o donc to tika botika ngo vraiment conseil non pesa na papa Mike vraiment était que un homme responsable mambo basi ba kota ngote mambo basi pena koto wana beta ona okara Ariachou aza artiste comédien aza star aza vedette aza nengaza a gérer ba makamna yo moko kokota na ba erreur te to bi kele mo pe biso pe basi to kota mba na ba erreur donc kokota ba erreur wana te ke ba elio micro caméra ko landa sentiment te mo za kutumuta ba image donc yebaka nini okolo ba po ke et salut réputation non te pour réputation ba somba ka yango te donc commentaire au sala mingi ezate donc bo continue harmonie na bino na katanda kuna bino makambo e kota bino ba confusion te quoi maman Olive lembe ko lemba te kaka ndenge osala kazala no bien na batu nyonso donc makambo yo et décourager yo te donc sunga kaka ndenge osungaka to ebi motema no ya kosunga kaka nde ezalaka. OK, merci na Irène Mwalou la paticote maman na Ridi Molopwe moi ça makolo tonda donc merci na yo, merci, joyeux anniversaire na yo sous donc kalami était to fêter makasi joyeux anniversaire sous na chancel la vie Mathilde donc joyeux anniversaire à toi kalami était to fêter donc et simba na oka ndolo baki to sala kaka bongo pour que ba jaloux ba maigri kaka ba koche kana ko maigri chancel la vie Mathilde donc joyeux anniversaire à toi chez la vie donc merci na yo, merci na confiance aux autres ko pesa biso toujours donc eza bongo nde faut vendre bongo na batoucher la vita tozana biso tozaka na Kinshasa tozaka na mboka ya Congo donc to bunda kaka to bunda kaka to le kaka luso ngo donc merci na bino nyonso bozaki branché awa na Shelvi TV donc to le la bino trop et au prochain numéro to continuer toujours ko beta betama solo ko informer bino toujours bozala bien informé biso kitaka à la source pour nos informations moko kera.